Boketu et comment on coupe naie. Au moins Boketu a le exil le morobo et pour comme le karata moi bambongo babase. Voilà. Être un combattant, c'est pas dire que au créer la bêtise, to babase. Oh Boketu a commencé à les abaisse. Voilà. Bah interpeller comment bande comment banane. Interpeller bango nul part baza libre. Oh que se le dise. Voilà. Les autres vivre au monde congolais. Faut comprendre que mboko ezaka na moto, il faut bima pena no ata libanda. Voilà. So petit moi tour na ba pays moka libanda ta ba Côte d'Ivoire oka. On comprend que ici nous souffrons vraiment. Voilà. Mais congolais le quoi tire un esprit té na ba souffrance congolais za challenger. Voilà. Le pasteur John. Ouais. So il y a bien pasteur John le baba. Ça c'est pour ba challenger. Congolais za challenger au monde pena bimi tongo. Azonga na parler na soir au moins 1000 francs. Et décourager tes loga okene. Mission te na côté la ba mission te. Qu'on se le dise ba mission wana baliaka na savoir na bango. Tango bobo ya bango ba beta po ba liesa ba famille na bango to ba mission na musu ba famille na bango pe ba dépana. Na bango ba maman na bango ba ndeko na bango ba liesa ka pe famille. Tango bobo ya bongo na bino na poto bo na bino à l'aise. Bo distraire batou. Oh il faut ba yemba kanzembo po na ba pays. Oui. Ata lelo ba yembi nzembo moko tala Congo salité Congo ba fulu balakisi yango. Est-ce que yango nde te ko changer pays? Il faut tous voir ba dirigeants au baza bien capable et puis souci ya congolais. On peut s'attendre à temps. Congo ezanano donc Congo est quoi chantier. Il faut pas banda ko réparer malembe tala au moni Congo ata so ba pesi yango nde to anomona ba apôtre Paul ba Pierre bato ba ala na Yesu to bon sa Congo na 200 300 zate bon mais où Congo ezano na ba problème na option tout la sara litine wa te na bien fali so ko sala président Fayulu so sala tidae na simanae ataka drapeau ya Congo. So tali ya Boketu acha Zaïd c'est que la congolaise drapeau la bisoté il y a en qualité de qui pas changer drapeau à Congo papa donc le quoi ngana mona Congo na ko kepe ya Boketu na question la palais du peuple azongisi na mona Congo na ke vanda na kiti wana président ya parlement vanda na binga pe mona Congo na vande o saka le quoi ya président pour Samboka na ba mentalité bon Boketu a un élément de distraction à la chaîne de YouTube. Si on va prendre le compte de vie, la politique, la même pas le président. La partie est bateau bazo souffrir. Voilà, c'est bien bon. Il y a côté, normalement, il faut pas éveiller bateau baloba, mais la manière Boketu a salé la raté. Voilà. Moi, je suis pas contre le combattant, mais Boketu n'est pas contre un point d'âme. Mangobo. La chaîne de qualité, la collectananga na chama de santivi, la collectananga na chama de santivi, la chaîne la plus. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed. Because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore très nombreux dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre mission Ko-Angola. Ko-Angola, les émissions Oesangisaka, Bangolais, Brazzavillois et puis Bakinois. Les émissions Oyo Tolubilaka, effets sociaux, Oignon surtout, et les Kaka Nambo Kanabiso. Quant à moi, je tiens
à saluer comme ça notre mamie, balobi la patronne, maman Mabia Star, Air Style, Colonel Loko, on a à Londres, wana. Maman Oya, c'est ça va toujours quelque chose à la biso et pourquoi pas de dire merci comme ça à notre daddy, balobi papa pasteur, hein, papa moro malamu daddy, azalaki awa, tozalaki zalaki nae, balobi lelo daniti manga. Na émission ko Angola a rejoint nous temps ya robeta nanu lisolo pona ba MPR et puis makambuya boketwa koloba je crois daniti mangoza a rozala ye mon côté azana confrère na ye oyo analyse ya lelo to sala ngona ye il s'agit de qui? Il s'agit de Messi Bokanga o to rozwa ta rozwa na etika na pesa déjà ba merci boye na DJ Modogo na Kapela awa donc na couloir ya université et puis balobi monstre la volant je te salue là où tu es à notre gérant Gérard Mwamba je te salue aussi na place au PC Biso vraiment binonio so bana poto bomesa na kotala na biso tika na banda déjà na base na nga ba o bazaka pembeni na biso ba bimikolo mera bakisi ba kombo et yindi les sous ba Christopher Songo na kati ya Londres moi mobali azanga ke lokote na kati ya poche du 1er au 30 mbongo na mbongo na kati ya poche na kati ya Londres on a Pati Nzambe ya Londres Dadi Ilenda na France et Fola Mazambi Raya Kikenzi na Paris Thierry Wayembe na France Yansme petit frère il y a Jésus na Paris JC Meya le boss na kati ya Londres JC Meya le boss na kati ya Londres Docteur Archule na kati ya Londres balobi Nicolo to tanga no muke après c'est là to bakisi sous misus babiso nous a même pensé na caméraman nga on a fait ça déjà merci Nicolo to zana même moral balobi ladi miyembe moi mobile moro ya taille ya mwindo ya bien o alobi ye a otambo aneka fois moi mutu mo na côté boy fongola biso nanu ba mon invité la nga qui je dis déjà bonjour Messi Bokanga. Ouais, bonjour Dani Chimanga. Et puis bonjour na abonné tout ya Mabia Star voilà. Et puis na maman la biso Mabia merci voilà. Na confiance au Pierre Ndeko nanga voilà et ça la nga kitoko na bike lobby pe nga lobby déjà le bago déjà lobby est anniversaire ya Messi Bokanga tozala wana tozwa ba image hein ba abonné na biso donc tozwa ba image Messi Bokanga abengisi ti ya de loin lobby on lata kilote on beta pas l'état la rara il y a un pénal depuis Belaki à Bettina au ballon lobby à Robeta voilà lobby toana Berman Kasongo tout ça vraiment là bas décor voilà bah tout donc invitation et ça pour na mototou mais voilà ça important ça autozo lobby là non voilà donc na sepeli non linga pena et vous excusez tout partager na yo ensemble voilà. Pour makambango et ça la base voilà à la une na likamo et ko salade OK habité ce qu'il faut na fonga manano to na no fonga mate photo ke na no Messi Bokanga nga ebibi no bangala bozaka bato ba direct photo ke na ngopeka moi direct mais ça fait mal aujourd'hui balobi liberté d'opinion na Congo on dirait ça raliso bien té ba oloba na biso na mopanzi quoi babenga ngoneni liberté d'expression démocratie menzoka to yoka bato musu ba bi démocratie ngo ezara nango ka ya mbebo ezara te pourquoi parce que nini to salité pour problème to lobela nini to salité ba chaîne ya ba famille to kata ba ebisa biso so vieux nani akei mboke za sopendeli nini to salite ka bana batunde ba yembi bongo bango batunde ba nini to salite esko bango balingi balakisa bango nini nde basali ya boketu viena yo ya mboka moko viena ya mboka moko asali ba vidéo ya boketu alobi soki eza na musicien congolais oya poto abeta ba Stade de France abeta ba Zénith wana abeta ba Arena ezaka bano ba MPR misusu base latina 2223 na bité wana wera koma age nini
on a fait alors comme on a agilé vieux Kofi déjà collé alors comme on a agilé sur ce je sais pas qu'est-ce que tu peux parler alors. Bon, merci pour la parole. Dani Timanga, voilà. Et là on a Loba. D'abord, Boketu et comment on a cop naé. Au moins Boketu a luké exil morobo et pour comme on lukarata moi bambongo babase. Voilà. Être un combattant, c'est pas dire que au créer ba bêtise, to babase. Oh Boketu a commencé ça les abase. Voilà. Ba interpeller ba comment bande quoi on banane. Ba interpeller bango nulle part, okay. Libre. Oh. La démocratie existe dans ce pays. Okay. Si on solo la nano, avec le peu de temps que le président Fatih Béton ou Sali, yo kaisa kobong sa Congo. Congo la monsieur c'est pour les Koufa. Oh, que se le dise. Voilà. Les autres vivre au monde congolais. Faut comprendre que Mboko ezakana moto, il faut bima penano ata libanda. Voilà. So beti moi tourne ba pays moka libanda taba Côte d'Ivoire au Cap. On comprend que ici nous souffrons vraiment. Voilà. Mais Congolais le quoi tire un esprit tellement ma souffrance Congolais a challenger. Voilà. Né de Pasteur John. Ouais. So il y a bien Pasteur John dans le bar. Qui chasse zamboka ba challenger. Congolais a challenger au monde pena bimi tongo a ozonga na parler na soir au moins 1000 francs. Et décourager te loba okene. Mon moni mutora na ba Europe wana sera gagner lokote net $2 loba kufinga nini. Voilà. Nengina loba nini. Totika kupesa président na biso et totiko tsaye makala moto moko et siko mbabulese toboka po atato tsaye makala wana et vanda bien te. Oh. Sauf que biso moko no ba congolais faut avoir conscience. Voilà. Yebo ketu azo loba. Ba sangana na jota mobo commandant Kiri ba commandant ba toloma ebeleza boketu alingane ka base po boketu uti na Swede sunda mai boketu kutayembisa batu banzemba ba bêtise oyo lelo komo lo baba tu ba boketu ya ba bêtise te bongo sunda na binisa kofi banzemba etutana boketu mtapie ba kriwana etutana yango na yango muta boke na je suis né et grandi na lingua là na ye yolo on comprend na faille mukie mais ngana na tifa lingua to ke ne répétition boketu na komina ki et tout na yango yo le tsanga ya boketu na yebi ya boketu depuis bo mwana na Swede voilà on comprend tangu ba vie ba obeta ka kuba nzemu mo a bêtise. Imagine toi les londes de tolo banga na za misiente na côté la ba misiente. Qu'on se le dise ba mission wana baliaka na savoir na bango voilà. Tangu bobo ya bango ba beta po ba liesa ba famille na bango to ba mission na musu ba famille na bango pe ba dépendre. Voilà. Na bango ba maman na bango ba ndeko na bango ba liesa pe famille. Voilà. Tangu bobo ya bongo mais bino na poto bo na bino à l'aise. Bo distraire batu. Oh il faut ba yemba nzembu po na ba pays. Oui. Ata lelo ba yembi nzembu moko tala Congo salité Congo ba fulu ba lakisi yango. Est-ce que yango nde mute ko changer pays? Voilà. Il faut tozwaka ba dirigeant au baza bien capable et puis souci ya congolais. Au moins leo na Congo na ko yaka na chaîne exemple. Nde yoza boye babi cordon na biso ye. Voilà. Na bi yote mais plupart à congolais a ivrandeni. Ayoki kake travailleur ni ba ngba accélérer $20. Il y a nyongi mais mbongo yo zwa releki anga ta fois 10. Voilà. Donc congolais linga muninga koma lokwa yete. Voilà, à souffrir nan. Ozo comprendre. Président Fatia ye. Aluki to saba makambu babongisa po mutu nyoso to ena gratuité à enseignement. Ba contrat gratuité. To ye makamarame tout le monde on là mais ba sali ngo pona nini et permettre l'état à futaka na enseigner na mamukio ba robanda kozwa et pas battre. Voilà. Allez comme ya ba marche ya mutema mabe. Ozo comprendre. Donc boketo lo balanga alo bana batuke c'est l'orchestre ko beta na pota MPR. Pour nini pour ba lobby babi boyebi c'est biso soki Kabila logo. Congo on dirait changer. Mais bana pe Kabila ngwa kei na ye.
ma papa na ma papa. C'est quoi yebisanga? Kabila c'est combien d'années? Kabila est montant aye. Alobana mboka sina kuta o ya roku. Mais si on est pas présent, on y a chopé balobara bongo. Timboke kufa. To solo là. Si on va wele la ni na yango. To peut s'attendre à temps. Congo ezana nous. Donc Congo est le quoi chantier. Il faut pas bana ko réparer malembe. Tala. Au moni Congo. Ata so ba pesi ngonde to no mona ba apôtre Paul, ba Pierre, bato ba ala na Yesu. Moto bon sa Congo na 203 azate. Oh, mais oui. Congo ezana na ba problème na ba option tout. Si on met c'est là. Toké nanou na ba option tout moto bongisa Congo azate. Mais est-ce que tu sais au moins que Congolais sont allés la mingi, allés la ndeti makambo bano bayemi. Oui. Comment se fait-il muto atangi classe na ye? Na Congo ango. Toza combien des entreprises? Oh toza na ba chômeur. Siko ba jeune wana ba se révolter lokola ndeko la biso o ayemba toloba te. Bango pe ba keka dijar lokola ya bongo. Est-ce que vous comprenez? Mais siko ba se révolter ko lobake quand même on se le dit. On s'est dit nous tous les Congolais. Toloba isokika Kabila alongwe na tête ya pouvoir. Tomoni o mwana mboka Congo esani ebonga. Mexico bango basali ko bongana bosela no teke ko malokwa ba Europe. Ko bonga wana ezana to lobela ebele ba lobela ka pona Goliath. Est-ce que bikolia mutafuta mabie azwa mwesika olala ne ya bien. Yango souci majeur ya mukonza mboka pe. Mais eza facilité papa. Pona koluka ko bongisa. Ko ba ko mofuta batu. Ezo senga batu baya. Voilà. On comprend. To luka to créer. Ba o créer ngo na temps nini. D'abord tangu président de la République à Kotaki, voilà. Boebi très bien, Azalé non combattre. Au moni Congo, chef, au cause de ça Moussa non bien. Voilà. Au yeka au zwinga au lobiata, yolo cause à Moussa te yaka au zala boy bébé. Ngamoka mutu na comme combattre. Donc ali bosso, yamakamno e komanga. Problème est ça nien. Le président Félix Aza Ntambede. Na osale lepe campagne te na zape pona yete. Mais tout ça analyse mon normal simple. Est-ce que Nathan au président Félix Assali il faut abongisa Congo na makambo itali salaire kolia azimbongo wapi? D'abord, est-ce que ebi que na ba caisse à l'état na biso il faut ba bandana no koluka ko sala nanu eloko moko ba évaluation. Okokuta mbongo. Exemple, sur le bika na zwango to salelango. Et que lobby source to revenir li sous bienté. Na bomi entreprise to na tiki na biki si. Na bomi entreprise. Pona sala biloko wana baba nanu faut to évaluer. To yeba non que awa et salama ndenge nini. Voilà. On comprend. Awa entrer kota ndenge nini bimaka ndenge nini. Ça prend du temps. Voilà. Et ça sala ngona jour mon côté. Voyez baba tinel mosusu ke mbongo bimaka basaka kopo boy basala rabo. Diebo Félix ayeli bango na stratégie ya IGF. On comprend. Pas et bang ici ba politicien et belé. Mais aza toujours combattu. Tolanda ba biloko wana te. Ngelo na oloba tozonga na likamba boketu na MPR. Na MPR. Mais quand à latisi yango déjà bato belé na mboka parce que alobi eloko bana wana basali eloko ya bien. Soupçon pe bima pamba te. On s'est attendu que bandeko la biso bazaki interpeller tout d'abord pourquoi ba yembi chanson ya bongo. Et puis ezape na groupe moko boye bango ba mi benga groupe UDPS. Na tala ki yango garçon na a pesa a juste fondé telongi ya Titi ya Félix. Ya Tshisekedi le père. Atiebo a lo basko na ya obi ya Titi bando kenda eloko boye sala boye ya Titi toki muntu moko abimiso kombo na eli susu nani ya Titi bando kenda Félix boye alobaki mais to moni to yoki te que garçon na interpellé mais oh biso to yoki ka mutu a interpellé et ça ba un peu wana c'est pour cela au moni que na ba internet nyonso bon
Entre guillemets, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ok, merci. C'est une bonne question. Dani, il est professionnel, il y a média. Un professionnel a collé à tâtonner. Voilà. Et donc, moi je te demanderais ceci, voilà. D'aller vérifier, tu as commandé ton Sarah Moussa na biso qui est na base, source, ou comprendre que tu as interpellé la banque. Tu l'as ndaté, qui n'est pas au sélope, bako bimisape photo no koufi, na tangopé na internet et loba mi pe na mukil Moussa. Et ça bon côté, les lots sotali Moussa l'autre, ça la batte belé, les kabalo baba n'importe quoi, après ça va fausse information. Pour balingi ko kitate ko vérifier na ba source ndenge zala. Or information avant na no bimisango. Il faut ça bien traiter. Quand on va ko traiter donc il faut être sûr. Voilà, il y a et puis tu as de preuves. Voilà. Mais interpeller bangote. Voilà. On les a battus. Non, mais si on confirme que va interpeller bangote, il y a des gens va contredire ce que moi je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup tu as la chaîne je crois à sentiment. Oh papa. Mais il y a beaucoup tu as sali vidéo. À cette vidéo, les bananes il y a beaucoup tu veux dire ah nini to salité na moko Congo. Boketu mutu, boketu za mutu o aleka kuta sa vidéo azoloba président Félix o mela ba whisky na nga tala mutu. Tala degré. Mais non, moi je boketu, c'est un vrai combattant. Aya tout ça lita. Il y a boketu oyate. Amona lo ba tinele ko bimba bali ya iti. Poani. Omona ate na yo combattant yate. Fayu la sara liti ne wa. Ite na bien. Fayu le soko sala. Président Fayu le soko sala liti na na simana ye ataka drapeau ya Congo. So tali ya boketu acha Zaïre. C'est que le drapeau la bisoté. Il y a en qualité de qui? Pas changer de drapeau au Congo. Ah papa donc le Congo na mona Congo na ko kepe il y a boketu na question pour la palais du peuple. Azongisi ya. Na mona Congo na ke vanda na kiti wana président ya parlement vanda na binga pe mona Congo na vandi. Osaka le ya boketu le président Bomisa Mboka na ba mentalité bon. Boketu za moto élément de distraction à ça la chaîne à YouTube. Ce qu'on monnaie le côté ta vie ta tali politique à tali bon attaquer président. Dans attaquer batu ba osane ba otala. Ah petit 50 000 vues. Tant yo la distraction dans le bagati lombo soki ndenge nini. Yesa koti mbongo na poche. Hollande la fin du mois ba virer mbongo. Ebinde makambo ça. Eza baga. Pas mbongo koti. Distraction. Voilà. Abanda kawa Kabila te kofinga finga Kabila tangu mwana mboka ndakota yo tozu mwana mboka osani ata to longoli président Félix tobi yete to luka o boketu lingi akomaka contre donc wana za copie ya boketu voilà yembo ka yembe boketu na ka ntemu ma auto ye ayembagi opa yembe ya boketu on va pas combattre ba komisa boketu le roi Sankara moi Sankara nda saka na wera taka ilo malo ba na pesi ba sanya wera mbote zelo moi saka na ote mais a komane comédien boketu pas comme comédien ba na photo ka so ba moni lo ka olubate ba bege ya boketu ya osala ba aventure no asali ba aventure ne asilisi oh lite za mabete so mabeza et qu'il y a lobby ils a problème voilà mais on a regretté pas bouquet tout bako finga wana pamba voilà oui Congo na biso ça un problème Congo na biso nde toza boye il y a des gens qui meurent du jour au jour toloba na partie est batu bazo souffrir voilà c'est bien bon tobo yango te toza content nango te normalement il faut ba éveiller batu baloba mais na ba manière bouquet tout ça les la raté voilà moi je suis pas contre le combattant mais bouquet tout ne na contre et pour ça mangobo oh il y a boketu mangobo mais si tu les confirmes plus que mangobo beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la vidéo où il y a boketu à Salagi, on a félicité, un père ou un yo posé des attaques, tu peux dire quoi? Oui, s'inspirer très bien. Non, il y a boketu na ça s'inspirer très bien. Voilà. Ok.
Boketu alobi c'est l'orchestre ekobeta na poto eza ba MPR soki ba beti guerre est sili po bango ba ba robetaka te aussi longtemps guerre est esani ezobeta donc tant alobi c'est l'orchestre ekobeta na poto ba MPR donc c'est que nde bango ba so ba ke ba beta na poto guerre awe sili eza sens voilà ozo comprendre soki likambo ya koloba to ya mabe eza to loba voilà to telema to marcher to revendiquer ba droit na biso mais ba modèle ba Boketu ba koma tant oleka na télé net loba ngadicateur à masse mais na télé mina ba no finga ta yo longi lokola ngubu ko ngana zo éduquer bana nini o ba otalanga mwana ba monoko la okwa ndeti DJ na biso aboga beba ene na leki na te na bando finga yana batu balandanga peut-être ata mingi tata 3 na fingi tanto mwana bata ebe ene ko finga ta okinga na fingi mutu ta misu lokwa exemple ibu mwana na pa ko capter on dirait yo poza oyebi benjika ya Boketu même au théâtre soko lingo seka ba Boketu bazalo kwa ba pasteur John aoteya aose mais Boketu sko esanga liteya meko seka kaka Boketu aza mutumo lokwa ba liteya kanda bon classe à Boketu ya za ba pasteur John liteya kanda na Boketu idem kolongwa te ko bakisa te. Alors qu'est-ce que Messi Bokanga peut dire na ba MPR na nzembo la bango ndenge ba bimisi wana et puis ce qu'il faut opesa ya Boketu conseil moko a passa avant de chiter dans l'émission tu peux dire quoi? Merci beaucoup na ba MPR na d'abord l'inspiration nzembo eza facilité ko komango ko s'inspirer puis koma eza facilité mais eloko na loba na ba ndeko na biso MPR ba yembi bien ba lobi bien mais sauf que ko bongisa mboka eza jeté ba mboka lokwa omoni ba France ba pays eza développé ba ko lobela président na bango tante économie ko ipo bazana ba tout oyo ko sala ke remonter biso pe to na minerai mais tu veux ko exploiter yango te. Imagine toi bon signer contrat accord net na Rwanda a commencé ba or brut a salle a fabriquer ngo et comme na état normal est-ce que Congo ko zanga mbongo machine au Rwanda ba Rwanda sana ngo tu vois un peu ezali kambu tout solo la tout lobela ba continent biso to conscientiser bango voilà peuple il faut soutenir ba continent biso mais na modèle a kofinga te pour les rappeler na sensité au Boketu sala vous comprendre à part net ba kofinga yemo Boketu sala ni pona mboka asarani ayemba swede ayemba sundama Boketu kuta baby sa ba mama na biso na biso ba mama na biso musu ba bota pona Holanda Boketu premier sundama yemo asundola basi kondo yemo ngaya Boketu vraiment l'émission est tellement chaud bandeko na évité Messi à cause de ma mère maman na biso na Boketu so landi bango bazo lando na mabanga donc akota lo sundama wala tala so mo mère ka loboko o la sanga basima le ngazo fingela ngo ba kofi mais yemu ta banda et tout ta kofi yembe tout na yeba ngo te Boketu yagole kofi va na aketi lingwala na kuwa mushi wana okoti mwa muke voilà Boketu komi na kin aya baby sa kofi ato seba misika ba français kofi banda ke plus makamwa mwa mwana ntiki bubu munene lokola musulman Boketu abi boete il faut yembe tout ça na yango kofi mwana bata classe baby akepeto kofi ala ne joue anga beta vita kofi olobide aga beta vita Jambalola vérifier Kofi il fait un joueur anga beta vita kote rata makamba classe nene to mona ene beta masolo Kofi ayaka na lipapa moko boye na molokai Kofi mona ndako mais allez na une tête bien faite voilà oye be ko composer oye allez tellement mayele ndo moni ba wemba ba initier na musique mbamo ya Boketu aleke ba ona nde alikolo et tout ane ya autant impolitesse ou abisso Équateur aya
ya nango masuwa abanda onka na misiki mbala moko nalanda te mama akibade na libalo yo kawe kiti Voilà, merci beaucoup, Tokobi. La souka émission, merci beaucoup. Ma salutation là, et puis un mot de la fin là, par rapport à l'émission, il y a quoi en Angola, Lelo, l'analyse là, qu'est-ce que tu veux dire alors? Merci d'avoir internaute nyonso oyo ba ozwa vraiment lui baku ya kolanda o ba disposer tant na bango ba ono ba sa abonate awa na Mabia Star TV pour s'abonner massivement et ça c'est un merci bokanga le kaka si pe azaka quelque part allez bisope boye nini donc et là on a bisa boketu luko déclaré banzembu no ba sunda mai swede nalanda de mama betaka boketu kuta sepela po mabele lisi tango ayaka to bengana boketu oya ba sens te mabele lisi quand même en terre ezala ba président ba uta na mboka et nkoma ah biso bangala à la mère des enfants, les mères de l'eau sali, on a ni vu relever la coûte des athées. Merci vraiment, coup de chapeau à vous. Merci à maître Baïna le colo. Dans la combattant solo, bazan maître Baïna. Combattant mon corps, ça lutte pour l'intérêt général. Voilà. Et non, bah lutte pour l'intérêt na banga babzoba. Voilà. Merci à mon oncle Bachano Bangou, Mami Banza depuis Belgique, Liengo Molende, Gilles Molende, Nakata Bela wana vraiment nazana bino de cœur masalanga chiko potingele depuis Belgique na batutu et puis na maman na biso Mabia kolo loko c'est loko voilà maman e ba kobomba banda so mo tropimba po maman azali voilà puis bon retour na papa na biso papa pasteur ayabakinga papa dadi ya mara biso ayaka kitoko na zonga dalaka na député moko boye kabela esu dadi apena mosali na nzambe oui watokuta la Daniel Safukamba moko bo passer pas dadi na sepeli et puis to comme vraiment la soupe sepeli na opendo voilà merci beaucoup mon frère na babone nyoso na bike to koleka soki ya kolobeza voilà bokoma abenga to solo voilà merci voilà merci beaucoup là c'était Messi Bokanga voilà quant à moi Danity Manga je pourrais pas finir cette émission Angola comme ça c'est important remercier toutes les personnes au bazar nanga Danity Manga balinga ko soutenir ngala je vois docteur Achille na Londres Willy George na Londres JP Boaka na Paris Pati Vunda voilà Pati Vunda na Paris John Spiritu na Paris Jean-Si Voula na Paris Pati Chesco Mokondi ya Paris Olivier Vita na Paris Pichungi Tuka plus 1 na kata France wana Bilgat de Genève et puis là je vois Patience Muzingu na France et président Gabi na Londres Kisangala de Luxembourg Angèle Loué moi na Star Azastar balobi les grands réfugiés na kata Londres le grand réfugié na kata Londres wana bo contrôler na Londres neka na lubara moi si soko lingi papa lula de 1er au 30 salon ezaka moko na kata Londres salon Air Style ya mama na biso Mabia Star kolo eloko kolo beloko te yo nani balobi nzambe ya vola tozana yawa biso ezaka bien so tozana ye tosolaka bien et puis à mon DJ maître DJ met l'esprit DJ moi ça biso bien tobina moi sundama ya bokechu tobina moi sundama tobine la ngo awa quant à moi Danity Manga je tiens à dire merci comme ça à celle qui est derrière notre caméra là je vois mon ami personnel balobi Ladi Miyembe moi mobali moko mkusende moko na fait rigola si vous avez niveau ya sagesse ya mayele okoka Babi abonnez-vous vous ne manquerez pas des informations quant à moi je vous dis déjà La chaîne de qualité.
La chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.